Na bien. Bobenga na Naomi nde boza posa obenga na Naomi botika okosela bela makambo. Biso dato ebike bolongoli na bino Naomi, me bosaka sambla pamba. Bolongoli Naomi botika kokosa po ayambaki belle na tournage parce olaki na belle vie. Bolongoli da Naomi, biso moko toza au courant ke bolongoli ye. Botika kokosa makambo, botika obamba moto etel, bomolaitisa bato moko bakombo, bomi kolaitisa bato makambo. Naomi, tiango na mutu na yo baosalela likelemba. Likelemba wana ndo moni ba journaliste na bango ya nyangala kata babandi kala mingi to koyoka yango. Bato mabe na bien. Bobenga na Naomi nde boza posa obenga na Naomi botika okosela bela makambo. Biso dato ebike bolongoli na bino Naomi, me bosaka sambla pamba. Bolongoli Naomi botika kokosa po ayambaki belle na tournage parce olaki na belle vie. Bolongoli da Naomi, biso moko toza au courant ke bolongoli ye. Botika kokosa makambo, botika obamba moto etel, bomolaitisa bato moko bakombo, bomi kolaitisa bato makambo. Naomi, tiango na mutu na yo baosalela likelemba. Likelemba wana ndo moni ba journaliste na bango ya nyangala kata babandi kala mingi to koyoka yango. Bato mabe. Au nom de ma chérie Naomi, oza na libre ya jouer place nyonso lingi so lingo ke pas Belvine ba influencer ke ba futala bien par rapport ya mbongo yo zo ya muke na SB. Tu es libre de faire ta vie, tu es libre de partir carrément. Nazoloba au nom de SB. Nazoloba au nom de SB. Quand on dit SB, ezaka si la thème ta gère SB, ezapela ba kondi na ngo pe ba gère ka si la na SB parce que SB est société. Moi, je parle au nom de SB. Naomi, tu es libre parce que tu as été influencé par Linda. Yo mo ma solo bosolo qui na Linda à propos de SB. Ba benga ki oké rejouer pas belle vie. Et ba kanga déjà une fois na appel conférence yo na belle vie plus d'une heure de temps. Oye mam nazolo ba oye ba bomelo moto ebide ba chela on a se oloba ke ça o ba bazo kanisa te to bomelo moto to chika histoire wana bima na toile. Et baye kobenga yo pa Vincent pour appeler au programme ya tournage au lobby que ozana tanto za mangabna ozo sala et du coup vidéo yo ko bima oké ko jouer na bana ya belle vie bana no yo jouer na bango ya belle vie ba maria wana to landa be mission na bango ba sala ba loba bango ba ko jouer na bana ya mama mususu te ba finga ka mama na bango to ka ba dire na bango ndenge ba loba donc tant yo ndimi ko kende ko jouer na bana wana c'est-à-dire ozaki déjà na makambo ozo sala yebi le pourquoi jouer na bango et puis le même jour ba benga que pas Vincent que nous rejoindre na SB au boyaki pour que nous sacrifier SB au tourner na bana wana na dans tout ça ba bomela ki au moto ba vidéo bimi o kata mutu mo sele o makele na réseaux sociaux te mutu mo passer longo polémique na réseaux sociaux te alors ngana za hypocrite la famille to tika hypocrisie ngana za hypocrite donc ba vidéo na bimi to mona ta abaku ko ta fioto limbanga ta na live mo pona lo balikambo wana mais ce que zalaki en faveur ya mutu mususu ata mishunde boya ko pelisa na likambo ne bo tombolaka ce que zalika yem ta saki likambo wana to ngato mona injustice ya réseaux sociaux ba baku awa ndenge balinga ba pelisa moto ba tomboli likambo wana ba matisi yango na hauteur mais ya Naomi mokili nyonso efandi kimia alors to boya ki pete ezaki opinion na ye ce qui fait oh ça les sous ma be makasi ba bengyo pour la deuxième fois pour la tournage au lobby okoyate donc au laki si face que okoyate na SB wana makamuno ça plus important aux ba tournage nous ça plus important en faveur à ta belle vie déjà sur le bac on oso préparer terrain pour qu'il pas belle vie Linda benga ki bozaki na appel conférence na belle vie o ma na solo ba très bien alors ngana yena au nom de SB kosa na yote o luka tio to luka place mo bozwa raison kozwa ke o non basalinga likambo na longo te na place ozwa raison wana na ye la combo SB ma chérie tu es libre donc osa na libre ya okene pas belle vie osa na libre okene retourner pas belle vie parce que maman na bino bana ko sangisa bino si la bisalo a lembi omoni nyonso obima siko na réseaux sociaux makelele nyonso obima na réseaux sociaux après mission nanga après live nanga so ba fini na omi boy ba kesi la royal sous-té ngam no yebisa bino si la royal sous-té bo mona sous na ba bêtise o té parce que alembi
kaka buzobe bimana koma mwana moko ayaka tiaka kimia buzobe bimana koma mwana moko ayaka tiaka kimia. Cette fois-ci si la royate ngaso na bimi bona bimi na kombo ya société ya SB. Naomi, tu es libre de jouer place nyoso yo lingi, oza libre okende place nyoso oyo olingi parce que oza na besoin ya osala vie na yo carrément. Le conseil a besoin de la vie, donc carrément, la Bible, combat SB, na émission qui te libéré, yo. Tu es libre de faire ta vie, tu es libre de partir là où tu es. Oh, linga. Kende sam sana yo. Bonne chance. Banjela malamu, banjela ne funga ma place yo moni ke ekosimbele la yo. Le quoi est pas si le monde ko sana kaka, et pas si le monde ko zo biva bien te bazo étouffé, on a besoin qu'on ait exploité. Moussa na place mususu, vas-y en paix, ko luka ba tchote, ko luka ba mabuluté parce que oyebi Naomi très bien combien de fois on a protégé na vie. Oza conscience, oyebi na protégé na ngambo les places au fan, on dit que la bimisa maramusute, mais maramuso yo kana réseaux sociaux derrière solo on a bomba on a protégé au coup musu ça ba preuve nango tu le sais. Alors on a un combat SB pour la royer ça que ma chérie tu es libre. SB ça n'a problème na yote mutu pas na problème na yo azate mutu pas na likam na yo azate en tout cas cause na capabilité té pour le battre que oh capabilité té cause na capabilité té cette fois-ci on te libère, tu es libre de faire ta vie. Ça pendant vu on a le même nyonso ko banga na pe le côté pour si la pas un problème na yote sauf ka ki na ba bêtise na bino susu toro boromona sila te aroyate pour ça maman ba nebele bozana ba nael bazawana bozana ba bambino bazawana ba te bele bazawana ba kombo na mawe bi marate ba te bele bazana ba kombo na bona ba bêtise ya raté mais à chaque fois quand kombo ya nomi on est répétitif boyebite boyeba ki Naomi asala ka hypocrisie na SB bino bato bofinga ki mida na dossier Naomi boya pe kofinga nga ngata bofinga na oya susu vas-y en paix ko luka ba tchote ko luka ba mabuluté parce que oyebi Naomi très bien combien de fois on a protégé na vie oza les places au fan yo oyebi que la bimisa maramusute mais maramuso yo kana réseaux sociaux derrière le quoi est pas si le monde ko ça na kaka et pas si le monde ko zo biva bien te bazo étouffé on a besoin qu'on ait exploité Moussa na place mususu vas-y en paix ko luka ba tchote ko luka ba mabuluté parce que oyebi Naomi très bien combien de fois on a protégé na vie oza conscience oyebi na protégé na ngambo les places au fan on dit que la bimisa maramusute mais maramuso yo kana réseaux sociaux derrière solo on a bomba on a protégé au coup musu ça ba preuve nango tu le sais. Alors on a un combat SB pour la royer ça que ma chérie tu es libre. SB ça n'a problème na yote mutu pas na problème na yo azate mutu pas na likam na yo azate en tout cas cause na capabilité té pour le battre que oh capabilité té cause na capabilité té cette fois-ci on te libère, tu es libre de faire ta vie. Ça pendant vu on a le même nyonso ko banga na pe le côté pour si la pas na problème na yote sauf ka ki na ba bêtise na bino susu toro boromona sila te aroyate pour ça maman ba nebele bozana ba nael bazawana bozana ba bambino bazawana ba te bele bazawana ba kombo na mawe bi marate ba te bele bazana ba kombo na bona ba bêtise ya raté mais à chaque fois quand kombo ya nomi on est répétitif na réseaux sociaux comment nomi comme des répétitif na réseaux sociaux en tout cas bato boyebite boyeba ki Naomi asala ka hypocrisie na SB bino bato bofinga ki mida na dossier Naomi boya pe kofinga nga ngata bofinga na oyate po na yeli bino makamu oyo uti na source ata bofinga ata bosalele nga ba live na oyana ngate po makamu na yeli bino la voix de Dieu c'est la voix du peuple ngai na uti ko so makamu na source ya ona eko libérer Naomi bon débarras na SB kende pas Belleville quoi ça na besoin au sombo po bango ba dénigrer bino chaque jour boyebo jouer te chaque jour boyebi ko sa musalate bango ba l'équipe bino na formation le côté na besoin côté na formation ya cours à Belleville kende ko sala yango na kimia to boyi désordre to boyi comme matake kitake zongaki pour basta waka 2 mètres à la fois te ezate ke yo zana sila osoarana Belleville na coulisse yo zana sila okena koloba makamukuna na coulisse na balinda bosololaka te jamais baservaka mettre moko le quoi yo comme na 2 mètres to libérer yo tika na mettre na Belleville tika na mettre na Belleville makambo susu nga na ratissé ko lobela bino awa mida ko yela bino na live et ça ko yela bino na live pour makambo tozo loba et wuti likolo. OK donc voilà Naomi fait ta vie ça la vie na yo zala no à l'aise parce que au boycotté ba tournage ya SB 2 fois mobimba
première fois où Vincent bengi au lobby ko sala makambo sala osana tante ozo occupé ba moni ba vidéo na ojo wana ozo sala tournage na bana ya Bellevue. Deuxième. Bonjour la famille, bonjour bande de j'espère que vous allez bien. Bozolanda biso biskanyo so izomi bino, vous allez vraiment malamu na ngolu ya tata Nzambe. Lelo toyeli biso nanu likambo oyo toyebite internet et pelimoto. Pourquoi Bellevue ezalara toujours que Bellevue nde asali boye, Bellevue nde azongisi boye. La grande famille, bon mais kanon ko expliquer ngai. Bon mais kanon ko expliquer ngai na makambo nyonso tu soki komba Bellevue etangami te. Est-ce que babiloko na bango koki otala te? Il faut kaka à chaque problème il faut ba insérer Bellevue na katikati po mo eloko yango zo ampleur. La famille ezaka nini bokoko otika mwana mwasa bato asala mosala na bokimia nyonso tu te, asala mosala na bopete nyonso te. Topemaki mwa mokie ko na komba Bella. Topema ki pendi zalaki ya Mutambaye, oh ya Ferdi Coco, oh Karine, oh Patrick Kamere, topema ki. Pona nini soki topemi ata mwa 3 jours, 4 jours, il faut qu'à 5e jour, kombo Bellevue zonga sur le toit. Soki topemi mwa une semaine, il faut na 2e semaine, kombo Bellevue zonga sur le toit. La famille, la toile, pardon. Une toile, yeah. Ya bon ça suffisa un be in bon c'est en tout cas la famille tu comprends raté zaranini botika moi sabato samsa na kimia soki Naomi a se décidé azamukolo azamukolo Naomi mutoko tindi na makasi a forcer te lokwa bébé bazo pesa biberon bazo forcer banda tongo aliete ali mama monke mwana nga banda tongo aliete mabe fa forcer ata mwana boko lende biso nso tu ba mama tu forsaka oyembela mwana banjembo osala bo mabe pourquoi pour mwana asakana et alia pardon. Naoni aza mukolo, elle est libre de prendre ses décisions. Ce quand lingi azala susu na ngambu na bino te, botika kokoti sa kombo ya Bellevue. Bino na modèle biso to yebeli bino bozana ba preuve ya ba conversation soki ya inende bozolo bawana. To yo quand on te déjà ça balancer sur l'internet. Oh quand même, à un moment donné botika non moi so avant d'akimia pardon. On a d'autres choses à faire. On a vraiment d'autres choses à faire. Tout le cas, non, mboka na biso bonga. Tout le cas, Congo na biso bonga. Tout tika ba zizani, tout tika ba distraction. Pour eux, ils ont ba distraction. C'est vrai, la grande famille. Oh, nous surtout, ils ont vraiment distraction. Distraction, yamakasi, na kombo Bella. Oh. Bon s'abonner, merci, bisous. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la fin continent, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a l'année passée. Oui, l'année passée, le fan de Bellevue Télévision, le fan de Bellard, organisa qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bella Production ko récompenser bango ko mtalisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kite baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki importante. Ba fanatique ya Bella Production, ba fanatique ya famille Bota, comment organiser chaque année pour ko award ou pour honorer ba artiste ou ba sepeli ici bango pour ezalaka vote pelisusu. Donc cette fois-ci, salaka yango bango moko batu ba complainant qui batu ba discuter qui même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa. Ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya +33 o kozwa ba détail nyonso soki olingi o sunga o contribuer OK soko olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contactez biso na WhatsApp
okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli